mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Naolia bakiti na bamesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors Scotty, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nake sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Po likamba boye na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a uzika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Très chers fidèles internautes, amis du www.lesnazaréens TV, nous sommes vraiment au chaussée de la 17e rue, limitée ici à Kinshasa, à 12 pas de la communauté Sifemsi na siège Nabango. Awa vraiment tous ceux qui sont vers siège Sifemsi
où la délégation nyonso ezali déjà, c'est aujourd'hui que nous devons aller lever corps ya Mama Olangi na morgue et pas esika ezali, et les Nazaréens a quitté vraiment sur le terrain pour nous pesa bino vraiment ba information comme il se doit na bato nyonso ba se présenter na micro na biso to caméra na biso sous l'impulsion de Madame Tiffany Mokwa. Nous sommes là vraiment pour couvrir vraiment cet événement, ko pesa bino information ko banda 17e rue qui notre recommande na centre ville kuna kozwa ebembe qui notre rozongi sango lisu na 17e rue. Toko pesa bino vraiment ba information comme il se doit. Restez vraiment branchés ce côté, sinon c'est aujourd'hui, il est 6h45 ici à Kinshasa, dans la capitale de la RDC. Tozo la limité comme j'étais en train de vous le dire. Tozo ça là vraiment effort pour nous pesa bino vraiment information, sinon vous allez brancher Kunate côté Moussoute, restez vraiment branchés dans les Nazaréens puisque c'est ici que toute information précise, bien fiable et kobima awa. Donc c'est Larsène Moloa, fils à papa. Bobangate, c'est moi qui est sur terrain, envoyé ou délégué par Madame Tiffany Mokwa. Binomoro Boyebi, elle-même est combattante et elle forme un combattant tel que je suis sur terrain. C'est pour vous donner l'information. Bomitungisate Kozoba téléphone et Bomitungisate. Moi je suis là vraiment pour vous donner l'information. Très cher fidèle internaute, Toyebi que Mali les ama kasi na Kinshasa na minute to anelanga Mali les ama kasi. Ya ngomo nanzela bato baza pe ya ibelete ba ozela moi moyebi mamele Nazaréa lobi kita sur terrain. Yango bomoninga na moi mopila nanga malili na kiti vraiment mais mulungi esali yango mona longoli donc vous allez vraiment brancher. Madame Tiffany est toujours en lèvre yemoko vraiment à kozala bisope tozali donc botika la brancher. Merci à mon ami Alain Kiakala et Isaac derrière la caméra. Nous sommes là vraiment ensemble et l'opération continue. Restez vraiment branchés. Voilà, bande ko balandi toza siko na kati ya ministère chrétien na kati ya lupango na concession ya ministère chrétien de combat spirituel na CFMC awa bilomo bomoni toza vraiment entouré na ba fidèle ya église yango ba disciple ya Mama Olangi na Papa Olangi toza na moko ya ba mama na biso. Mama topesio shalom. Shalom papa. Mama sango boni. Malam par la grâce de Mama osambela kawa. Osambela kawa. Ça fait combien de années Oza Mupandi à Mama Olangi na Papa Olangi? Ça fait 24 ans dans le ministère. Ah, donc 24 ans, on peut dire depuis 94. Depuis 94, septembre 94. Ok, depuis septembre 94. Tango liwa ya Mama Olangi ye. Hein, tango liwa ya Mama Olangi kwei et kwei la kyondingini, comme la kyondingini. En tout cas, et puis ça qui passe ma casse. Comme on a quitté tout pour faire la papa. 2 jours après maman accueilli, tout le monde papa 2 jours après maman accueilli, oyebi bana soka kufeli baboti bazala ndengeni. Et puis ça va vraiment passer. Et puis si passe si que ça passe. Mais par la grâce de Dieu na maté à aujourd'hui, Tebe que Nzambe est le consolateur de cœur brisé. Il est dans un consoler biso. Kofanda naona Mama Olangi et Papa Olangi, c'était comment ba témoignage nini oye markayo tokosepela mama oye bisabiso puisque vous savez tant au total la makambo to mona point faible na point fort. Ba point fort to banana na ba point fort. Ba point fort nini oyo kaptaki et papa na mama Olangi. O dine kino lelo o lo ba jamais vous ne pouvez pas perdre ça, il faut za na kino liwa. Ba point fort ezali que na umeli mingi na ministère combat na zui ebele o musu na zwa kite pa ba boti na ngai. Yango esali ke lelo ngana batela kondima na ngai. Pardon mama ebele comme quoi mbongo ebele mbongo te maté ana d'abord. Maté façonné ngai. Maté esali ke lelo ngana za crainte de l'Éternel. Yango ndelo kona ko ba motuya ona zuna kata ministère komba mbongo nanu te mais maté ya o esali ke moto atambola malamu conformément à la parole de Dieu. Na zui yango plus que pa ba boti nango ba boti nga proprement dit. Ba boti nga ba pesa nga ngo penza te. Mais na kata combat spirituel na zui ebele. Yango nde esali ke nga lelo na telemande na zabo. Ta musu pesu na yeba combattre na zate parce que na tambola mabe na nzambe onde na bangi nzambe pe na zongi mwasi. Lelo ça peut comme ça s'est dit déjà toko kokakotuna mutuna wana te pamba te tokoluka bakonzi o bakoki ko pesa biso biano na mituna wana comme ça s'est dit déjà que molandani mokitani ya mama na Papa Olangi azali déjà o akoki vraiment ko kamba engumba oyo munene to église
oyo munene conseil nini okoki kopesa ye bafaiblesse bapoint faible oyo omonaki mopanzi ya papa na mama olangi olobi eloko vraiment na sambelaka mingi mpona papa na mama me ye azala nango te conseil nini okoki kopesa ye tala caméra pesa ye conseil mokitani ya ministère yo yebi mais tozoyoka déjà me ngai nalingi kotuna na ngai yo te naboyi débat soki mokitani aye bon supposons ke ezala ta yo moko mama kombo nani Mama Viki mokitani promotion Abigail bandeko balandi Mama Viki lelo mokitani ya mama Olangi ba défini no koki ko relever oyo papa na mama Olangi ba relever nanu te bon pona ngai défi penza na yebite mais conseil to kopesa ye kaka abattre la vision il faut abattre la vision pour ministère était la maboza vision soki abateli vision tokovanda na kimia tokokende na kimia tokolanda na kimia kobatela vision et puis tozala uni nde baoteya biso tozala uni so toza uni tosimbami loboko moko nzambe ye moko akosimba biso pa komema biso mosika. Merci mama liloba suka na balandi ya Nazaréen obali kolanda yo pamba te lelo ebembe ezoya ezoya sikasiko na 11h30 toyebi ebembe koya na 11h30 tokoya na 11h30 balandi ya CFMC bandeko na yo ya CFMC o bazali partout dans le monde message nini nakopesa bango message nakopesa bango kaka tozala uni toningana te ata mbonge ye ata ba réseaux sociaux elobi ata ba radio ba journal elobi biso tosimbama tozala uni po tobatela vision eza mine d'or eza vraiment mine d'or atikeli biso eza héritage nzambe ye moko kolo mokili asali na lolenge na ye totondi kaka nzambe po aza nzambe aza souverainement élevé. Merci beaucoup maman. Merci. Toza na mama oyo nga na kobenga ye koko topesi yo shalom nazali na mawa mingi po ya mama ezali pasi makasi po ezali mokano na nzambe ekokisa basali nzambe mingi nzambe mpe ayebi te basali mingi po bakende kopema po basali mokili mobimba biso baoyo toyebaka tozalaka bato mabe surtout ngai nazalaka na ngai moto mabe molangba komela masanga kotambola apamba ntina te me natika masanga natika nyonso wana otikango na mbula nini oza na mbula nini mama sikoyo nazala 80 ans d'âge oza na CFMC depuis mbula nini na CFMC banda parke date yango nde ok wana ekomi na parke na parke nakotaki nde na parke sikoyo ekoki koza 20 na jeune na ba 25 ans au ministère déjà esali esalaki nga déjà nazali awa donc oza parmi bafille aîné ya bandeko ebele lelo ya CFMC azali promotion Esther ok promotion Esther voilà epesi biso mpasi tozolela po atokomona bango lisusu te mais ezali te tolela te tosepela tokumisa nzambe po biso bamosusu toyebi lelo nzela ya nzambe likolo ya mateya ya bango ebongoli ngai ebongoli ezaleli na ngai nazalaka olobeli ngai mbala moko ya mibale nasimbi yo tobunda me ngai sikoyo ata ofingi ngai to elobela ngai eloko moko te eloko nini esali ke ata soki bafingi yo kolobela lisusu eloko te puisque oyo ozalaki avant eloko nini esali ntango wana nayebaki na nzambe liloba nzambe malamu te nayebi te nzambe azali me kososola yango nayebaki te nazalaki komona te nyonso nazosala ezali yango malamu nzoka nde ezali mabe ntango nakoti na ministere epai ya mama mateya abandaki koteya biso na parke ntango mosusu ye ateyi biso ntango mosusu papa ye moko ateyi biso me ekoteli ngai efandi ngai bon natika wana nyonso to nabandaki kosala natiki yango likolo na bango natiki nyonso tu wana mateya ya bango ebongoli ezaleli na ngai ata bato tozalaki na bango soki batangi bakama babe atuka ministere na bino mateya ya bino ezali malamu me ntango bazalaki avana tokóma 17e ndenge bazalaki kofinga biso na kati ya motuka le tozoya awa bato bazofinga bino biso babi komba yango boloba bakoki obunda komba bozobunda banani bitumba makofi mwasi wana azokosa bino po alela bino mbongo bozali bazoba mibale mosusu oyo yangai mwasi soki nayoki akei kuna ntango akozonga azwa bibotu akozwa biloko neka na porte ya ndako ya lopango makambo ebele sikoyo mama mpona kosukisa pamba te ngonga ezali moke okoki koloba nini etanke mpaka pe
na balandi ya nazaréen oyo bali kolanda o partout dans le monde lelo ebembe ya mama olangi ezobima oyebi lobano ekozala nini conseil nini okopesa na bandeko ya CFMC oyo bazali na mokili mobimba? nakoyebisa bandeko yangai banso ya CFMC na bapapa nyonso na bazisese nyonso atuka lelo tozali na esengo mpona kokumisa nzambe mpo mokolo mwana abotamaka esengo ezalaka mokolo mpe ya kozonga ifo esengo monene ezala po tata na biso na mama na biso basaleli nzambe mingi kotika batiki biso tokangama kaka na esika bango batiki biso totia makolo gauche ya droite te tolanda kaka nzela oyo ya bango balakisi biso ti lelo oyo lokwa batiki biso biso mpe tolanda ti mokolo ya suka tokutana biso nyonso tu eza esengo mingi mpona biso banso bamama CFMC bapapa CFMC na bazisese nyonso tokumisa kaka nzambe tolanda bilobaloba ya Kinshasa te tolanda makambo ya mabiba oyo mosusu nini boolelalela kaka bilobaloba ya Kinshasa mama seke bosalaka mabe yango bato baoloba papa Kinshasa ezalaka tubatuba te Kinshasa ezalaka na makambo ata amoni na biso te me akobimisa na ye alobi kaka me soki biso tosi toyeba yango mama ye moko alobaka awa kaka alobi tala bolanda makambo ya bato ata bafingi ngai ata batinga na ekran ata balobi ngai ndoki boswanisa bato te boloba mpe te bozongisa réponse te Jésus Christ oyo nzambe na ngai nazolanda ye bafingaka ye mwana nzambe asala eloko te bafinga ye babomi ye babeti ye banyokoli ye bongo ngai moto pamba banda aloba lingala wana awa na podoma awa ekotela ngai libela banda wana soki nayoki bilo kaka na telema te nayoka mpe te soki moto alinga tuna ngai kwa ayoka réponse na kozongisa ngai nalandaka na ngai te esi naleki na ngai me nde totia matoi molai te ya yokayoka tozala kaka tolanda kaka nzela ya nzambe kitoko oyo baboti na biso batikeli biso tolanda ti mpe mokolo ya biso ekokoka tokutana na bango nyonso na mboka tata ezala esengo mingi. Merci beaucoup. Tondi. Merci papa. ya solo bandeko balandi tozali kaka na kati ya temple na nzungu munene ya communauté chrétienne ministère ya combat spirituel awa bozomona déjà eza espace oyo bakoexpose ebembe ya mama olangi place oyo bozomona wana eza place oyo bakoexpose ebembe ya mama toza na kati ya église donc bazobongisa déjà ba espace bazobongisa bakiti baotia ba out na bakiti bino moko bomoni bozomona déjà na bilili bato bazobongama nanu ndambu na kati vraiment ya temple déjà au moins la grande partie ya bandimi baza déjà ba papa ba maman il y a même des hommes de Dieu des pasteurs qui sont déjà là bino moko bozomona toza na kati vraiment ya temple donc bazotia ba tapis hein baonika ba out bazo installer ba câble hein toza vraiment na ba préparatif ya nani hein omoni mama kuna zana kaye na papier na ye azopesa ba ordre hein azopesa déjà ba ordre comment musalango ezosalema donc nous sommes ici au four et au moulin presse osala musala na ye bato protocole osala musala bango bato intercession le cola donc musala vraiment ezosalema bandeko balandi comme il se doit botikala vraiment branché hein? Sinon le travail reste là. Le travail reste là, très cher fidèle internaute.
ne vous sentez pas vraiment trop lésé, hein? Sinon les Nazaréens sur le terrain pour nous repérer cette information. Jésus-Christ est le Seigneur. Hein? Jésus-Christ est le Seigneur. Ils ont slogan na bango. Batiango liboso penza ya estrade na bango. Kuna ils ont photo, ils ont ba écran géant, photo ya papa na maman Olangi. Kuna na suka lisusu bomoni bien que za moi molili bokolibisa biso bomoni epeli eza hommage papa et maman Olangi eza ba photo ya sikabatie. Hein? Il y a des travaux vraiment ils ont salema pour les konabiso azotia fleurs na espace ya exposition ebembe ya maman bomoni ba fleurs ezoya, il y a des femmes qui amènent des fleurs tout ça hein bomoni vraiment comment musalango ils ont salema bande ko balandi vraiment le travail vraiment c'est fait hein? La police aussi fait son travail. Nous avons remarqué déjà la présence de son excellence, hein, le colonel Monampou, tous les porte-parole de la police nationale congolaise. Bazali Awape, Bazo, Bazako Milenge, les Bissobanso, Moutnamutu, Azosala, Oyaye Moussala. Donc, Botika l'a vraiment branché, hein, Botika l'a vraiment branché. Sinon, le travail, il y a des journalistes, il y a des caméramans, il y a tout Batonion Sobaza vraiment pour accompagner vision, surtout accompagner la vision. Donc restons vraiment branchés, nous sommes les salema en tout cas, les salema na ndenge elongo bani kaka ndenge tolobaka biso na bino to signer contrat hein ya kopesa bien information. Madame Tiffany n'est pas fatiguée, la scène Moloa fils à papa n'est pas aussi fatigué, encore moins le média, la presse en ligne n'est pas fatigué puisque nous sommes représentés et bien que les amis ne sont pas encore là pour la plupart. Nous sommes déjà à 7h45 ici à Kinshasa. Vous avez vu comment le travail se fait. Bomoni ba maman, bazole kanaba fleurs pour aller déposer. Bomoni bilomoko comment ça se fait. Hein, ba maman bazole kanaba fleurs et après awa ndeko na biso azosala musala. Hein, azosala musala. Ye azole kanaba o bato technique. Voyez. Donc le travail se fait. Bomoni bilomoko. Donc le Nazaréen à Kotitina Kati. À Kotitina Kati. Pour ça, on dit déjà un grand merci à Papa Tino qui nous a vraiment offert cette opportunité de pouvoir entrer jusqu'à l'intérieur et donner l'information. Vous savez que ce n'est pas facile de voir les jeunes faire le travail. Hein? Il est là, il est trop jeune, en train de faire son travail. Nous essaierons d'ailleurs un peu de lui poser une question. Yakoye ba réellement. Ndeko tope sur beauté. Boni, le bon makasi. Aux appels JCC. Ah, donc au Sala Moussala, Liwa Mama Olangi, et quoi là qui ont des bien que tu travailles aux Zala Makasi. Nzamba Zopé Azala Makasi au Sala. Ah, ok, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre? Beaucoup de niveau ni na Misala. Yo na branche ni noza la décoration. Ah. Donc beaucoup mis déjà presque à la fin. On a déjà fini d'être aussi. Mais tout le monde déjà na bilamba mususu déjà quand etemina no te mais lobi musale si ndeni. Complément toujours baki. Ah, ils ont juste ba complément bozo tia na ba colonne hein. Pour na kwambelir espace hein. Mais oui bi ke bembezo bi makalate, siko so bo melisi aux alamans mo boulot. Aussi la dosali à moment la musale que le bamoko na ba JCC au bali kolando partout dans le monde. Le bama makasi. Le bamoko na ba JCC baza kolanda ngai. Nzamba pesa ba mo force et courage départ à mamola ni bité ya nzamba ki nzamba zali azali pe nzambe te nzamba zali au prince ba tout bazo ba ke nzambe na mama ki no ya zali nzambe te nzambe azali nzamba bosala ka. Merci beaucoup Ndeko. Oui ya solo bandeko balandi. Nous moko bomoni musala les osalema, ce sont des jeunes. Wana ba jeunes bazo sala musala na bango. Ndeko topesi mbote. Oui. Yo likolo kuna posoko ya qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup mina niveau ni na misala. Contre maître na souci ya musala. Aux associés à journal lelo to na mawa. Aux APJCC? Oui, na JCC ni na biso. Esala nga passe. Nakati ya nini? Maman Langi donc ministère combat oui. Ah ndeko moninga na comment apprendre yo. Bon, tara la ça m'a trop c'est chargé.
biloba moko na bajeune oyo jusque là bacomprendre na vision te kosalaka mosala bosala bosala baofuta bino même si le thème atteint le kuna on passer ici na tram. OK, merci beaucoup. Siko mosala ngo bokomi na niveau nini bosi sinon te bembe ya kalate. Donc ça sera 1 heure du temps et si ça va mieux c'est ça. OK, merci beaucoup. Ce sont les amis bato nini décoration bato décoration baosala mosala awa tomati likolo na chair bomoni tozo avancer vers bato technique hein bandeko ya technique bomoni bakiti ezana no vide vous-même vous avez vu nous avançons vers les amis du technique bazo sala musala bato asi bato ba câble bango bato ba technique hein bato ba câble bato ba biloko belé ba ingénieur c'est que bango ba ingénieur. Vous avez vu comment le travail s'est fait. Restez vraiment branchés, sinon le travail ne cesse d'avancer. Papa, tu peux si bien beauté. Papa, musale combien de niveau nini? Tu comme presse nationale. Ah, la technique awa. La technique, tu sais si déjà. Donc vous avez la dernière étape de vérification. Ah. Ok, merci beaucoup papa. Très chers fidèles internautes, vous-même vous avez suivi, ce sont les techniciens. Tout vraiment en plein travail. Donc tout le monde, nous sommes vraiment occupés. Donc il y a un moyen pour 1 heure du temps, 30 minutes exactes, parce que tout le monde est occupé. Si c'est juste l'organisation. Donc si elle a vraiment branché, le travail ne cesse d'avancer. Et merci à tout le monde. Hein, merci à tout le monde. C'est Larsen Mouloa et fils à papa qui tient à vous donner cette information. Awa liboso ya cher. Donc awa liboso na cher. Na cher ya mama Olangi ya ngoyo. Donc bomoni bino moko cher ya mama Olangi. Hein? Cher na ye ya ngoyo. Awa toza na cher na ye. Bomoni cher. Hein? Oba batumisu babinga chaltar. Donc au chaltar ya mama Olangi. Mama Tiffany ozomona nani mama Myriam bomoni chaltar ya mama Olangi. Yango tizela to filmer là ngobino bien hein bandeko balandi on a commis fondation Olangi Osho pour la paix avec Dieu hein et entre les hommes nomero bomoni makomi na tangi yango bo a créer makomi yango donc mosala zo salema bandeko balandi awa ba mama bazo continuer na banka kopesa ba fleur ndeko na biso ba fleur yango nde tokosuki sande na ye tokosuki sapenza na ye musala ezo salema ndeko topesi yo mbote boni musala na yo komi na niveau nini presque tout le monde déjà tozo poser ka ba fleur bozo poser ka ba fleur après bosilisi hein merci beaucoup bomoni awa siko koto eza musala ya nani mama topesi yo mbote mama bonjour musala ezo salema bokomi na niveau nini? Ok, très cher fidèle internaute, vous avez vu comment musala ezo salema. Il y a 2 mamans qui travaillent, 2 papas qui sont vraiment occupés, les jeunes également qui sont occupés. Donc restez branchés et le travail ne fait qu'avancer. Et on se retrouve tout juste après. Abongwani pede boa wangata Zambe ya le Nazarien David Nozamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo acha yo na mwamba
La minute on a 4 à peine 4 à 5 à vous. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre la bino, moi, je suis dans l'agence Moroboy Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans Youth Pesa au foutu bon pour partir à Poto bisoto ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour cela sous mulongo. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto bisoto zo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Po likamba boye. Na monde na salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, vous avez kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelo